bana ya poto bana ya monde mobima na pesi vraiment ba mbote ebele ba lobi Gloria Chamavu na kati ya Congo ya sika ozali vraiment président la vie na biso Maurice Mokulu que je salue en passant dans ba mbote ebele bo bana ko retrouver ba nouvelle ya Angola na ko lakisa bino ba kwena ba recoin tout ya ville province ya Luanda donc na ko lakisa bino et puis bo mona yango na boyi ko samba mingi bo no mona dio dans fana avo kumbi na bona benga mingi na kombo ya Blaise Kumbi donc yo muto lingi oleka na kati ya Congo ya sika donc ina vient na biso Maurice Mokulu contacter biso na ba numéro wana to ko hésiter to ko ya to ko sala interview ensemble na pe o leka na site oyo Congo ya sika donc ba lobi Angola na kati ya poto c'est que bien to relaxa bino Angola mobimba na ngo donc masolo carré to relaxa bino ba sport neka bushka pe beta to relaxa bino ba histoire ya Angola même si so ba camouflage ba bomba maintenant humble servante na bino Gloria Chamavu to reçoit vraiment ndenge évolution ya monde ndenge rokende awa na kati ya ville province ya Luanda na kati ya Congo ya sika donc il sait que bien la vie na biso Maurice Mokulu micro car on est tous tu embaki invité na biso hein à rejoindre qu'on se présenter et bana Stockholm bana 3 fois W Congo ya sika hein mingi Congo ya sika mingi Scandinavie donc il sait que bien maman impression na Stockholm. En tout cas merci mingi Maurice triple B. Donc Mokondi Amabele vient de confirmer na kati ya Stockholm. Quand on est toujours na émission na biso veux-tu savoir to fouiller partout parce que to yeba biso qui songi les gars to fouiller to comme tina Stockholm donc pour na ko fouiller information pour na ko talisa bino na kati émission na bino toujours veux-tu savoir hein donc ba camarade na nganyo surtout batika na yete bon na pesi bino mbote na bo sanité Arlette Rema hein motema ya Blaise motema zible donc ils ont couvert na kati Stockholm na sepeli makasi na ndenge triple B a yambingai atambusinga na moni na découvrir bino moka na tout au long ya séjour na kati ya Stockholm bokomona ba surprise auto bombeli bino na featuring ya Angèle Keba na triple B donc makama minene to confirmer toujours Maurice Premier ya nazali boss na biso o toujours soutenir biso toujours kana kati ya musala et puis to confirmer lisusu batunyo so tout ba sala toujours na www.congoyasika.com donc ba mbote belé donc naza mingi olobate et na sepeli makasi beaucoup découvrir tout au long de l'émission na biso beaucoup découvrir makambo ebele otokolobela faut-tu savoir donc bobo salate batunyo surtout na pesi bino mbote na ba lingaka nga o ba yebi ke na za kati ya terrain ba Stockholm nyo surtout ba linganga ba komelinga ba ozela ngai ngao na kati ya terrain na confirmer bino que na koya ko fouiller bino et na komi donc na sepeli makasi triple B à vous la parole. Quand on est zalaka bolandi maman na biso ndeko na biso leki na biso mona mwasi hein aye na Stockholm hein les princes monzalé hein balobi mingi veux-tu savoir émission na ye hein tati teka from Sweden chroniqueur na bino yeyo hein David de Mukrano sans père catalogue chroniqueur na bino yeyo donc mingi hein Guillet d'or quand na lobaki vient na ngai na so beta c'était coxen monya hein na se ko vie na ko zulayo Angèle Kabaye vient na omoni masoloza kitoko donc tu vanda to lo belaka ka makambo na diaspora to za moi temps ya ko lo belaka na diaspora en plus to na weekend quoi en plus to betaka ba c'était ka neza la donc Eric Photo Eric Bilili vient na Maurice Premier les boss na c'est toujours sans oublier vient na Madiba hein Madiba Angèle yo Angèle yo ay ko solo là donc merci. Merci beaucoup. Tu es toujours dans le séjour, tu es toujours à la découverte. Tu es dans un séminaire, donc conférence, l'église Nabino, l'église Nabiso, l'église Amokili Mobimba, JCC. Jésus-Christ, la clé du ciel. La prophétesse Maman Ruth. Tu es dans la conférence, lobby samedi. Na 14h boya ebele boya ko yeba o Yesu balobi la puissance au nom de Jésus-Christ donc nzambe kandi mto fula biso mafuta ceux qui sont nzambe en tout cas elo ça to ko sala te to ko vivre te on to ya ko kumisa ye avant de développer sous ba masolo mususu to yeli pour na toujours na cadre mission na bino veux-tu savoir na semino to kolobela nyonso o etali religion politique o etali société na makamozo le kasu na kati ya diaspora na biso na makamozo le kana mokili na biso o ezoleka na mboka na biso ba conflit ndenge na ndenge tozoluka tout le moyen to bongisa donc na kati ya Stockholm na mabele oyo triple B ayambingai ya confirmer o anyati kati ya Stockholm a confirmer nyonso merci.
mbote tokiti na se malgré makambo tozomona mais tous obligés que ça toujours un message parce que presse il faut le baka tant que mabe ali na mboka tant que génocide tozomona ya misu makasi photo loba hein nazo maman na Angel Keba aloba mapasi nini waza na tant que maman en tant que bantu en tant que femme congolaise na pasi oyo ekomeli biso na communauté na biso na makambo ezoleka na Brazzaville na si papi rock kaka neto sola ki evolué mingi na mboka parce que suma mezama kwa mboka biso okota yango maman Angel message nous a nini na makambo ezoleka na Congo na pasi tout le monde. Merci beaucoup Triple B pour eza pasi pe mawa pona koyoka makambo basango ya mawa oyo tuza koyoka oyo ezosala na mboka na biso tuza komituna est-ce que ezali libabe tuza komituna ezali nini parce que jusque là so na tali Triple B tuza kofingama tuza kobetama partout na Angola babengana biso lelo oyo toke Rwanda ba génocide côté na biso ya Kivu kuna chaque jour des femmes et des milliers de femmes baza violées tozongi lisusu Brazzaville aza muninga toloba emsu bandinga moko bango baloba bandinga pays voisin toloba langue moko bako matina niveau ko maltraiter biso o biso non to salate non to refula mututé hein je pense mais tant que bana na Nzambe et tant que bantu na likambo ezoko comme la biso na kati ya RDC toujours pourquoi la RDC pourquoi la RDC bandeko pourquoi kaka biso nde to betama wana na adresser na nos messages na mituna na yebisa no mama na ngai mami wa bengi mami die mami Kongolo mami wasala ki batu ba vivre na kati ya Yetebori wana ba mbote na yo na pesi en passant pour na ko adresser message oyo oyo sala pasi c'est vrai so to lobi que na tangwa suka Bible etalisi biso que une nation s'élèvera contre une autre. Tout le monde a pourquoi kaka RDC ba nation s'élève contre RDC. Pourquoi bandeko bazo kufa? Réaction na bino ba Congolais bolobini na likambo oyo. Yango na ekolobela na kati Stockholm. Oyo nyo surtout ça na point de vue. Oyo nyo surtout alinga ko lobela réagir selon sujet oyo. À contacter toujours Triple B. To lobela likambo pour trouver solution. Na kati ya masolo ndenge to solo la faut-il to limbisa to continuer guerre to sala nini to komi na point d'interrogation moko ya munene o tozo comprendre te to sala nini to kende ko bundisa côté Rwanda kuna côté Kivu to kende côté Angola to kende côté Brazzaville finalement ba combattant ba to so bolobini na likambo oyo en tout cas ezali pas c'est tant qu'une femme ezali regrettable ya komona ba vidéo tozo komona ba ndeko baza ko tindela biso comment nos femmes sont violées, comment les femmes sont maltraitées, comment même les enfants, les enfants sont jetés dans l'eau. Finalement, hein, bandeko, bolobi nini, ngai Angel Keba, étant qu'une vraie Congolaise, votre humble servante, naza kotuna naza pe kolela mai na miso, par respect na longo na lunettes, na longoli nanu, pour être natala bino na adresser message oyo, message à passi. Yango toko bonde la lokola lobaki toujours toza na conférence moko munene na église oyo JCC oyo toye pona la puissance au nom de Jésus-Christ chez Maman Ruth nde tokoba na ko bonde la nzambe quand même atalisa biso po makambo ekoela RDC eza minene. Alors il faut trouver solution au plus vite que possible par le média, par le cri du cœur, ba cri la douleur ya mitema la biso nde tozo adresser message oyo et que bino nyonso tubo compatir nakati ya émission na bino nakati ya site na bino www.congoyasika.com toujours en face de moi Triple B lobela nano likambango. Merci maman Angel Keba nga azana kanda na olongolene instinct na olongolene instinct en plus na kota na bino to makambo comme presse fait kota yango presse fait kota parce que quand on tue les gens il faut s'armer loco hein. Et parce que mais finalement ce que nazo battre vraiment peuple congolais to komi ba fourmi to komi ba nzinzi to komi ba nani vraiment hein bon einda kaka na monga einda oui mais oh einda hein et qui mettait ça na nje pour einda pour vraiment tous les 9 pays ba voisins na bo skizenga yi pour za masolo to ba chroniqueur to ba journaliste bo limbisa biso so ba tension matibo parce que c'est trop c'est trop 9 voisins
limbisa etant que yo lobi nini o limbisa bango kaka bible lobi ata moninga beto na l'état ma gauche il faut passer à droite mais bible pe ce que mon peut total pe bible mingi pe mboko ekendika po total ka bible mais nga na moni ke za bongo triple B to luka solution parce que makile zotanga bato zokuba parce que so total isko Congo ki Brazzaville eza mukie so ce que biso so kiti kuna Rwanda pe eza mukie tala no ba payon ba bundisa biso maman je na kati ote na Congo tozana ba grand tombe de Dieu mutuni ni musala nzambe ni na munene o asata déclaration na makambo ezole ko mo inteke zala kate yango eza regrettable na basali na nzambe pe de l'autre côté on a raison parce que toza ko belela toza ko lela bo gêner bo prier ces derniers temps message comme ka prospérité mariage voyage mais o etala o sala na miso na biso to mona ngote les hommes de Dieu to sala nini to kila kaka to lala na mabele to sambela kaka nzambe na temps oya suka eloko ni to ko sala pona mboka na biso parce que parmi ba pays oya ba sambela baza na ba église partout RDC est cause numéro 1 au moins monter RDC cause la numéro 1 na monde parce que to za na église na avenue moko so kiti Kinshasa moi 10 église 20 église ce que contenant 10 avenue combien d'églises tout le monde qui pays mais ba malheur ezo sopanela bisoka baliwa ko kufa ba nzala ezo sopanela bisoka triple B ndenge lobika basali na nzambe lobi tout to contacter basali na nzambe ba lobela biso likambo to contacter ba combattant basali na nzambe batu nyonso to azali concerné o nyonso to bengami congolais hein o nyonso to bengami za makila ya Congo il faut aloba nyonso o ezali ndeko na yo ezali ndeko na ngai to makila moko o baluba balobaka masha mumenu donc wana makila il faut to lobela en tout cas na pesi bandeko nyonso to mbote nasema banduku yangu banduku ya penzi njua nini masiku yote tu RDC unyambe mbele bwana ni nguvu kabisa wewe uko nasikia wewe ku RDC uko na nisikia saa hii sema tufanye nini ma situation hii iko napita ku Congo tufanye nini damu iko natoka masiku yote babibi biko viole masiku yote banaua batoto tutafanya nini hein na on peut ce message toujours pour l'accès car que dans ça toujours vrai congolais faut message comment bande ko ngai ya Kikongo mampangi ya moi en Vincent hein mulu mwana beno Angèle qui mokena tubila beno vraiment pardon hein betu sala nini mambo meluta mingi na RDC ngena mona betu na mona na télévision internet ba guerre kona ba guerre ya ngolo na RDC betu metala côté ya Kivu betu metala côté ya Brazzaville côté ya Angola mais bapanya Vincent Nzambia mpungu Nzambia betu lemvu kila Congo hein bande kona nga pardon to 5 pardon wa déjà toujours message na chiluba même moi neno vraiment na do lobela bino na chiluba mais no nyonso pour comprendre dis moi na Congo hein boachini tu dis ne ma problème boachini Congo et tout Nzambia tufile lose Nzambia to mbele Nzambia atufile lose wa maluonsu ya mu Congo vraiment Nzambe alimbisa biso parce que pas si eleki na habité triple B wana message ko adresser na peuple congolais pour étaler kama mabele ezala Nzambe pa lobi photo défendre mabele na biso alors photo défendre ou étaler kama mabele basaka na ngote je passe la parole na triple B ako consoler toujours peuple congolais dans la situation ezokomela biso. Merci maman Angèle Keba na message de pesanga lisusu et na remercie de passer sous parole en tant que collègue na ya musala sans oublier petit na ngai Liliane Mondeka na musika basalama yango na famille bambote belé Georges Bambalas hein hors de année landa ya na Paris hein quand de solo qui petit na ngai dokisa na Facebook makambo comme na buzoba ceux qui aux congolais sont makambo comme na buzoba dokisa bango pour na oyo comme na buzoba mais en tant que bantou en tant que respect en tant que tout ça éduqué to boy message à haine to boy message ya côté population mais soulèvement populaire l'esprit a bien Kinshasa il faut botter les mains pour trop c'est trop Kinshasa soulèvement populaire et ça les mains donc beaucoup comme Martin Sali sur ce message soulèvement populaire oyo kuya eya to abana Congo to zabana Congo to zababa Congo dia tonti la biso bangarati on est de mvuluzi on s'engage hein beaucoup na bandel sous beaucoup la Martin Sali soulèvement populaire ou rien donc merci oyo kuya eya tous ces émissions na biso
maman Angélique ba mbote kaka mingi mingi na bo balingaka yo et to continuer mission. En tout cas, na pesi mbote mingi mingi na camarade nanga, hein, Karine Mutombo, na Allemagne. Hein, moi c'est kitoko ya Gouvé. Na pesi bino ba mbote, na pesi mbote na Ramon Bond, na pesi mbote na pasteur nanga wazali papa nanga na linga mingi waza ko soutenir na ba prière, papa Rodrigue. Hein? Na maman princesse en tout cas ngai mwana na bino na pesi bino mbote penda na Stockholm et na pesi église mobimba ya Rehoboth mbote na kati ya Yetebori na pesi maman Angèle Mujinga na pesi Gisèle na pesi Roneli na pesi ba frère nyonso tu ya kati ya église na biso na ba sœur nyonso tu na ba obalinga kangai na confirmer toujours toza na kati ya Stockholm to ekolobeleza ka musala nzambe bosunganga na ba prière nzambe atia loboko na ye na pesi susu mbote susu mingi na Maman Mami, en tout cas, mbote mingi, na pesi mbote na sapologie, na pesi mbote na nana, na katia Yetebori, na pesi mbote na la vraie suédoise Landrine Mambu. Wana de wana camarade na ngai, na pesi mbote na Arlette Rehema, na obo sanate. Wana zible, motema ya zible, wana bolingwa solo. Bolingo uta bo mwana na confirmer na vrai amour donc na pesi mbote na batu nyonso tout oyo baza kolanda ngai na temps oyo na sepeli makasi na za wabino toko continuer toujours na bonne sanité l'intello du moment Ramon Bond na pesi yo toujours mbote na kati ya France na pesi bino mbote na pesi susu mbote na Russie na Obed Bomolo Mboyo Bomolo. Donc na pesi mbote na kati ya Russie, ça grand prêtre na kati ya Russie, kala mingi te tokita susu Russie na kati toujours ya veux-tu savoir tokoya na biko ya manga maboko ofungwama. Na pesi baninga nyonso tu mbote na bosse bino nyonso te boleke belé mais na sepeli makasi à suivre na toujours na kati ya Stockholm toko développer. Merci car anezalaka toujours remercier ba ba sungora biso na musala oyo, ba lingara biso na musala oyo, ba lobi mingi Congo ya sika mingi sita gaillard serait na vie na bina vibrer ba type vibrer menacer toujours na c hein donc on fait ba staff na biso hein ba mbote toujours ba jeunesse na biso ba lobi Congo ya sika toujours jeunesse na biso na Finlande hein jeunesse na biso na Finlande donc partout na Finlande hein na DJ mboka Richard Poiti solo na triple Richard Poiti solo na triple na roya to beta masolo yo yebi hein soit na talent kuma hein deuxième image na Paris. Hein? J'aime image na Paris na Puntoville ville nga solo ya ngoyo au petit no triplé na nyati ba solo ka zalaka sans oublier na Allemagne Shalamama petit na Shalamama go kimi Facebook ya to betara masolo Shalamama yo yebi triplé a nyati yo hein so test na Hollande kuna na besu nini hein to so test na Hollande hein la rose petite la rose la belle hein la rose yo yebi la rose na ba Facebook c'est la famille hein triple nyati yo la rose mbote mingi na mona biso et ba gros bisous vient na Maurice premier na c'est toujours to kana matanga mère na biso hein? Isabelle, toké na matanga ya mère na biso Isabelle par le Congo ya sika site les plus actifs dans Scandinavie hein donc triple hein na sera na ya kati hein ndeko na mwasi hein petit na biso nzote vana na biso bino taylor vanda manyama toké matanga ya sœur Isabelle na respect ba oyi toko yango to beti ba noir pour toké matanga ya sœur na biso Isabelle toko tirer ma solo le rik photo kumba biso na boîte tout na donc merci tout ce qui on a mais to continuer na matanga do à suivre.